Toka Olga sale émission. Na ocha biloko izipo izine ngazana na osenga ba pardon. Soki kutu oza ba réflexion ba benita. Osali ekobo osali infidélité na mokili mobimba leka senga pardon. Obité na sale la mayelo ba benga malinité. Auto enregistrer papa Batou, ou enregistrer grand frère na yo, ou enregistrer bana mobile na yo pour ya ko se faire victimiser au balançant na place publique. Ba réflexion ba zoba. Ndeloko moi so azoloba ke to yebana na biso bandaka boyebana to bobimaka déjà bandaka la il faut expliquer parce que so boyebana bandaka la ndezo électricité qu'il fallait bobima oboto na muno pour mobali so bobima bandaka la Turquie c'est que yo trompe pas pele yango via pele comme par terre pele na ye balingana na banda bolenge na veni batete là c'est que notre aux moi cité mais c'est faux mulo pona ici va sur un appel vidéo je te dis t'as dit je te dis des choses que je maîtrise on a pas preuve moi mulo pona ici ba sur un appel vidéo OK. Ya so bakyo moi mulopo to enregistrer que autant benga ki izinga na zala ki wana te ezaki appel vidéo mais n'appel vidéo pe ba koki pe ko enregistrer moto ça tu vois pas t'as dit n'appel vidéo ba ko enregistrer moto mais ya tanga ki appel vidéo te ba ki appel normal parce que ce que ça ki appel vidéo akoka mais ya bi abotola ki Olanda ki était abotola ki izi téléphone. Si quoi boto la téléphone sur l'appel normal et puis atuna ki soki izi azaye moko eza par rapport ya audio oh mon lopona izi ba soli na appel vidéo donc soit boto la ki izi téléphone donc baliaki ba fara na mulopo OK mensonge donc Olga osa peut-être ignorante mon bali na yo mutakomela mulopo moi je te confirme parce que j'ai de preuves. Na ozela ondo ya na matière to ya na ba audio na yo pour que na bimisango atuna ke bonjour maman boni mwana aza papa mwana a répondre kaka bonjour mwana za bien na ngolu ya nzambe c'est juste ça et puis tant o komela mo lo mbala mo informa mo bali ni anytime mo moniteur tant likambo isalama tant po yebisa mbala et mobile na obangela moi ce n'était parce que ayebi niveau bolingo na bango nde balinganelaka et ONG Vida est lancé bongo opération Sunga orphelin na $1 na $1 na you tu peux sauver une vie même après la mort même après le retour à Christ yaya misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Avec $1 tu peux changer la vie des enfants na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre il y a année oyo celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi en pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndinga nazo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tozali bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus, c'est votre émission Le Code de bonne conduite. Le code de bonne conduite yango et bandi ko balandi bino ba ebo lingaka émission o tozali na plaisir ya ko ya lisusu mokolo alelo ya mposo liboso na bino pona koluka moye ko sala ba analyse o ya malamu dossier moi molopo bandi ko balandi moto ezo continuer kaka kopela moto ezo pela nyonso bandi ko balandi lobi to fandi kaka boye ndeko na biso Olga tindi lisusu encore une fois une personne pour aluka moye abimisa mutakalisation ya moi molopwe abimisa na mpoisa makambo ya somo oyo moi molopwe jusque là selon ndeko na biso Olga alobi azali na bosolo te azokokosa makambo wana nyonso mais bandeko na nga na vidéo oyo je sais que ça va choquer beaucoup de personnes ba image o bazo balancer awa
Ça va choquer beaucoup de personnes. Mais tout ça, il y a un peu pour choquer Batouté, mais c'est plutôt pour que Batouba mais comprendre sur cette situation. Vérité est batame côté nini, vérité est fandi côté nini. Moi, mon poué. Pour nini, aux osala biso boye. Pour nini, osali biso boye, moi, mon poué. Tu avais ma confiance, moi, mon poué. Pour tenir biso, regardez, ma vidéo peut et choqué binoté mais vous comprendre que biso ça la cage justement mon salon biso. Alors j'en profite pour dire un grand merci à mon nouveau réalisateur. Merci, mais je ne vais pas citer ton nom. Avant de citer ton nom, il faut que tu me payes. Mon nouveau réalisateur, merci beaucoup. Tu es derrière la caméra. Et cette émission est assistée par Brian. Je te salue, Brian, mon petit neveu. Un grand merci à l'équipe technique Nyonso Ezo qui réalisé l'émission. Un grand merci à ma mère. L'équipe technique n'y était plutôt filmée, c'est ça, Brian. Tikanga Silisa noté. Pour nini kobimisa suspense nangai. Moi je suis un acteur, un réalisateur, un scénariste. Je sais comment bien faire les choses. Voilà. Ma mère fan, je vous salue. Maman Bijoun Ketani, Mopanzi, Papa Jean-Pascal Leka, Maman Zozo, la femme de Papa Noema Bakala Nzinga, Maman Deborah Lubanda, Kilomera Calgary, Maman Surprise. Un grand merci à Maman Yvette Mbangu. Fifi Wech la star, Nzambe Azalana Bino, Président Bébé, Maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouan Yaba Angelos, un grand merci à Sol Yaba Mbemba, un grand merci aussi à Maman Fatou Dukonti Makiala Kumba, un grand merci à Tata Poefa Pekato, Général KS, un grand merci à Jenny Beta Industriel, un grand merci à Yatongo, comment on est à la Nantes Seigneur. Sarah, Amélia Mweba, Nzamba Zalana Bino. Je serai avec Sarah Tola comme d'habitude. Une façon, il y a Kosa la Bino analyse, puis il y a présenter Bino élément Otoza Nayango face à la situation Oyo. Bozala branché. Suivez cette émission jusqu'à la fin et vous allez comprendre. Makamunini Ezoleka et pas ya moi Molopo. Est-ce que Ezali ya solo ke ou bien ezali montage. Ce qui est le langage avec l'équipe technique, beaucoup font la biso une façon yakobanda émission na biso avec Sarah Tola. Sarah Tola, bonjour. En tout cas, mbote papa tadingala pa mbote na bande konyo soba olanda biso de partout dans le monde. Santé kitoko siko mongongo fonga. Les pépé na biso. Le film. Na ganga quoi, vraiment. Vraiment. Un mot pour un nouveau réalisateur en Abisso. En tout cas, merci beaucoup bébé Brian. C'est un génie, un bon garçon, un capricieux, un bébé qui plaît souvent, mais il est aussi intelligent. Il fait des choses comme des Coca-Cola. Voilà. Donc aujourd'hui, il nous assiste grâce à lui. Ça te fait comment Saratola? Attends, ça te fait comment Saratola lorsque tes enfants sont basali initiés na ba makambo belé oyo beaucoup de enfants basalaka ba tchaka pena kate na ba makambo wana entre autres parce que voir moi na lokola Brian azana une école primaire faire des images comme ça c'est pas aussi donné à tout le monde. Tu prends le temps pour nous relaxer. Brian a filmé kakate mais a monté à l'issoussou. Ok. Sala ka montage ya rosaranate t'a dit. Ok. À cause son PC ka machine, azara la machine. Ok. En fait, Laura n'a pas sa machine à découvrir ma cam na machine nga maman na ebate. Ok. Mo comme sousou na monaka mon deux ara machine. Placement arrête de déranger. Placement ils fini au moins quand on a la machine. Volume. Ce qu'on a évité la finale on se par erreur et sur une machine sont ébimaté. Comment ça quelqu'un qui na machine va tala on a boto. Maman les machines ça fonctionne pas ngabi oui. Abi pourquoi on a c'est son na une telle émission sont isolo baté. On donne. Toi et c'est un place au fini. Oh, ici, yo bien honnête. Voilà, écoutez ça à l'époque, oh, il n'y même pas que le temps, que le temps, livre, et que ah, va commis tel.
Donc apparemment ordinateur peut aider bana na makambo malamu ezofungola cerveau bana. OK. Aza na ordinateur na ye ya sara ba vidéo na so sali ba vidéo na yo mona atelemi awa ali mo bimi kuna azo montango ye moko achaka ba photo ache son, donc c'est compliqué. Alors il a que ça biso peut déjà talent ya mwana. Voilà. Mino ba parents beaucoup orienté kaka bo commissaire na place oya zolinga zala. Donc c'est un peu ça, mais à part ça peut le cas autant à la boye pena ko combler 2 fois sinon na na côté même na carte de formation il y a infographie. Ah ouais, c'est une bonne chose. Voilà. Après ça nata comme atana ba 3e 4e à ko maîtriser formation mo libanda na classe. Donc orienté quand même, mais sinon il est vraiment intelligent, à s'adaptera facilement. Qu'on filmer même la téléphone, à filmer au kitoko. Non mais déjà caméra, déjà ce qu'il donne déjà la caméra et téléphone, c'est très facile vraiment. Moi je vous félicite, merci beaucoup. Ça c'est ça une maman, c'est ça être une maman battante. Aujourd'hui azoko tsanami tout ya bana na ye eloko moko boya bien Eflatenga. Donc félicitations, courage et ça la bongo. Voilà, parlons de Mwamulopoué. Mwamulopoué, aujourd'hui exposé aux yeux du monde, Namokili Mobimba, face à la situation où il y a Easy. Pourquoi aujourd'hui Mwamulopoué est allé Kosolola avec Easy pendant que Yé Aloba qui était Easy a komonaka mwana ti mwana soit commis 16 ou 17 ans. Mais là mwana n'a même pas encore 17 ans. Et abandi kobenga susu Easy pendant que Easy azali nanda kwa libala na ye na mwasi na ye oyo na kombo ya Olga. Omoni pete ke non côté kuna Mwamulopoué ye moko mutu aye komi kotisa na situation oyo ezoko sala passe. Omoni na problème te. Sauf que on a tous les deux angles, Mwamulopoué benga ki Easy na Mwamulopoué benga ki Easy te. Déjà so Mwamulopoué bengi Easy. Et ça obligatoire, t'as dit. C'est obligatoire. Moi, je ne pas na mwana. Moi, on a un enfant biologique, il y a Paul T. Mais Paul, par amour, il y a moi sinae. Alingana mwana wana. Mais as un enfant biologique, il y a Easy. OK. Donc, moi, mon lopa kobenga Easy anytime. Et ça a problème surtout ceux qui moi si wana balatende biso basanda kutubangaka. Mais moi mon lopo aza marié azana mbali na ye, mobali na pas oration ya mwana wana. Alors soka bengi Easy pour l'enfant, ils ont posé problème te na mona na place premier za wana te na mona na ngote. Mais tu vois pas aussi que Easy est impliqué na dossier oyo parce que yoka na angle mususu. OK. Soki zake moi mon lopo mutabenga kité topé Easy abenga ki parce que ngala bi ke Easy mutabenga ki ba pour nango eza Easy muto abenga ki moi mon lopo pour ngala na sabo na sana teta di soka Olga sale émission na rocha biloko Easy po Easy nenga za na osenga ba pardon. Oui. Yo yebiti te Easy osenga ba pardon na ndenge yo yebelardo yo yebiti ko sa sembla Yebi sanga pona pesa internet matière tu veux là combien de temps to umelaki po biso gérer na biso pona pesa matière on a su combien de temps ils ont quitté 18 ans la sona na Olga kala 18 ans kala la soli na soli pela mulopo Olga c'est na besoin émission les camps. Mais on a tellement nazo baté na kota kini to côté banquette ba recherche to yo le fait l'émission boye nzoka Olga ayena yeko samsa mulopo photo sani to luka mulopo problème ni bwana on a Olga est-ce que problème mulopo a expliqué biso clair et net et puis non seulement les explications avec des preuves. OK. Olga zoko ça boyebi keza musana na biso tadi ya oyamba batu nyonso. Liberté d'expression, Olga peut parler, na chaîne na biso. Mulopo aussi peut parler. Elle est libre. Oui,
Mais biso toko pe sa communauté compréhension et mensonge. Voilà. Là on le ferait jamais. Mais Olga ta siko lobi to soleil nan de connaître tout ça le bani. Dans tout ça, yo lingo le kan émission, mais ngana ko yamboka so lobi na oza ba preuve. Poto boy chantage. Est-ce que bon, tant on commence à la question ana, na ozong so soutien parce que ngana to za ki lobi ato ki ba masola bolingo. Tozalaki na yo on se comprend donc ce qui est ça que mulo pa benga easy eza mabete ce pe easy a benga mulo parce que easy muta komela mulo ouais easy muta komela mulo po répondre à tuna ke bonjour maman boni mwana asa papa mwana a répondre kaka bonjour mwana za bien na ngolu ya nzambe c'est juste ça. Juste ça. Et puis, tant qu'on comme là, mon lot, malamment informé, mon balini, anytime, mon moniteur attend on likambo salama. Tant qu'on pas y ça m'balle. Et mon balini na obangi la moi c'était parce que ayebi niveau bolingo na bangonde balingani laka. Donc ayebi ka que aza papa ya mwana, peut-être Lucas soit un renseignement sur moi na. Donc Olga, osa peut-être ignorante, mon balini na yo mutakomela mon lot pour moi je te confirme parce que j'ai de preuves. Na ozela ondo ya na matière to ya na ba audio na yo pour que na bimisango po na zana ngana ngo biso gérant yo ebi nga gérant na ngana zanga na ba audio na gérant que biso na bina obimisala nga ngote na obimisala nga ngote na gérant penza ke mukoloma batu ba luka audio mo eyinda wa ngana ozana ngana ngo na obimisala nga vous comprenez donc ici mutakomela imulopo Sepe izia komela mulopo eza mabete na chango na ba anglais wana nyoso mbale eza mulopo bengaki ici eza izia komela mulopo eza mabete siko lokuta ya Olga zo ya wapi Olga ya wana osenga na yo ya kala media opesa inga ozali na bezo le kan émission nanga na lekisaki mais ba propos na onyoso eza mensonge pourquoi parce que oni ata preuve moko opienga te molobi ebele yo lobi ke molopo mutabengaka easy bo enregistra kaye mais c'est faux molopo na easy basola na appel vidéo je te dis t'as dit je te dis des choses que je maîtrise on a ba preuve moi molopo na easy basola nde na appel vidéo OK. Ya so bakyo moi mulopo to enregistrer que tant benga ki izinga na zala ki wana te ezaki appel vidéo mais n'appel vidéo pe bakoki pe ko enregistrer moto Sarah tu vois pas t'as dit n'appel vidéo ba ko enregistrer moto mais ya tanga ki appel vidéo te ba ki appel normal parce que ce que ça qui appel vidéo akoka mais ya bi abotola ki Olanda ki était abotola ki izi téléphone. Si quoi boto la téléphone sur l'appel normal et puis atuna ki soki easy azaye moko eza par rapport ya audio oh mon lopo na easy basoli na appel vidéo donc soit boto la ki easy téléphone donc baliaki ba fara na mon lopo OK mensonge sur mensonge ndeto za boé oui c'est vrai bande on a biso musupe ba osala ba émission mais nous sommes pas censés tout le monde ya osala pour mon lopo ou soit Européen Samolo pour raison mais toko kabonapé mutuna mutaope sa opinion nae à ce que je sache ce que lobby o juger tout ça la analyse ya makambo oyo normalement au moins que moi molopo a raison so zupenda histoire ya moi molopo parce que le beau za la compte à rendre na moi molopo ou condamné kaka pour bilo monsieur Zara ba mona que Sarah za na raison mais pour l'inganega ngate to a la compte à rendre nanga a condamné ngaka hop ils sont mon mutu balingate ba pia raison jamais mutu babalingate faut opateka le kulusu ato sale lo amala mfo babo ya kaka donc soto longoli ben perfection ya mundo pour pas za mutu soto longoli ben erreur ba gaffe ba makamuna mabe a toper ses raisons étant humain donc il faut toper ses raisons il faut toper ses raisons pourquoi parce que
mwasi moko te yango na biso tozwi histoire oyo eloko eza molopo te soki ozala na problème na molopo ozwa siko histoire netike eza molopo te ya moto mosusu opesi raison mwasi moko te oyo avanda na mobali na ye na ndako babalana na motema malamu na yo obengisi moninga koma ovanda na ndako na yo ozosunga ye po azwa mokanda ozosunga ye po azwa ndako mabalukelo ya botoli yo mobali. Non, mais il y a lobby Ayeba Izi depuis Istanbul. C'est faux. Bayeba na bango. C'est faux. T'as dit, au moins ils sont mutalingi à maquiller lukuta. Ba maquiller ango bongo. Ah, tu es banara déjà avant. Vous comprenez? Pour masquer lukuta. So ba banara déjà avant. C'est qu'il a informé mon pour qu'il n'ait mobile déjà avant. Bayebana nulle part. Ce que bayebana avant, yebo mwana na enyo sazara likangwa pelepele na bandala. Ce que bayebana azara tromper pelepele bandaka là. Pitié. Pitié. C'est plus grave encore. Tala ba réflexion à bazoba, o ba réflexion ba benita. Pour bomba mutakala na e, au moins il José Benite vandi na est-ce que bien na matière. Te toza na matière mo ya Suisse hein, muto ya leki na muto. Ok. To bombi. Bali ya machenda mdam to sala na molopo te tadi. De ça mwango. Pondeza bo soka na muni molopo balo sala shit na bimisi wana. Vous comprenez? Soki kutu o za ba réflexion ba benita. O sali ekobo sali infidélité na mukili mobimba leka senga pardon. Obité na sale la mayelo ba benga malinité. On peut enregistrer papa Batou, ou enregistrer grand frère Nayo, ou enregistrer bana mobile Nayo, pour ya qu'on se faire victimiser au balançant la place publique. Ba réflexion ba zoba. Ndelo ko moi so azolo bake. To e bana na biso bandaka. Boye bana to bobimara déjà bandaka là. Il faut expliquer parce que so boye bana bandaka là. Ndezo électricité qu'il fallait bobima. Oboto la mono pour mobile. Soy bobima bandaka la Turquie, c'est que yo ton pas pelepele. Yango via pelepele comme par terre. Pelepele na ye balingana na bandal. Banda bolenge. Na veni batete là. C'est que yo banda aux moi cité. C'est que aux moi cité, moni ba réflexion bazoba. Donc en vouloir ko masquer qui 12 obeta moninga ko masquer qui mo sinjo na yo, ozoya ko loba makamuro eza. Et puis aussi kakawana ma sarasoki ayebaka déjà frère Izi depuis kala mbele alingaka ayebsa déjà moi lopo et bakutana na groupe que ADR moi je connais papa depuis Turquie. OK. Vous comprenez? Donc eza ba réflexion ya ba benita na ce moment so aza lokuta. Donc so moni muta zo condamner mulopo parce que peut-être ala elo moi sepela na motema mulopo sala. Non mais déjà monetinga ngapena la batebele ba kondana nga balinga nga te tilelo tam supona sala acte mobo tam supona na lobela afali na ketchup mabe bamsu balimbisa bamsu pe balimbisa tes opinions na bango ba libre est-ce que okati batanengo wana o na choka bango bako lo balika malamu pona nga jamais faut pas bakoka ne kulusu ba bako ne kulusu donc so to bito zongo na vie réelle so ke zaki molopo te yo kona na place à molopo oko supporta ngote longola ka molopo jusqu'au kinga sara na komi molopo o supporta ngote molopo azana ba imperfection lora biso tout sera choka batu na mamba Peniel n'est pas une petite gamine Peniel a majeure elle savait ce qu'elle faisait Peniel azaki na haine ya pasteur Mike Kalambai. Voilà pourquoi elle a posé au nuire cas sur carrière na réputation na c'était juste ça. C'était juste ça. Mais les lots, si vous peignez la moi, il a bien peu vérité. Botika batu pe kimia. Oka batu musungana ineka pour la peigner. Peigner n'est pas une gamine. Comment beaucoup ina batu pour na batu? Peigner la bio. Vraiment. Donc t'as dit communauté moko batu bandima na bango ba kende bali felo bandima barando. Ya bato ba yebi bangote. Ni de près ni de loin. Tala batebele ba finganga pona nana na fali nana ebi bango pété ba nana ebi bango te
mais ngai so na ke na leli na makolanda na ya limbisanga na problème boy akanisa ba bien fait ba tant seka tozala ensemble petite nanga kaka awedenga nana yebi bango te mais batuti lelo ta mususu ngala na la de ato bongisa ya o continuer na en nanga ya nini nango yende muto atikali na problème ya nini yango au moins même dans les commentaires otala les karma existent les karma sur bas apparemment t'as dit bandona so ba congolais tout ça l'effort y a quoi apprendre tous on va check ce qui est vrai les congolais n'aiment pas les études ba congolais balinga kotanga te balingi quoi apprendre te t'as dit au moins on a communiqué ba communion son akati mais congolais comprendre te il faut expliquer na monoko po azata na besoin tanga ngoti ye amonika papier yango so ozana ndako bomba mbongo na ba livre muto yibate nanga ki ofungola livre kongola fungola livre asa na ngoni afungola livre te mbongo ne revanda pepelos muto yibote tolingi ko apprendre te que signifie le karma ozo lobelelanga karma na mwasi oyo na musala na ngai tu viens me dire que le karma existe. Moi mulopo avandaka ta bengi penyel boma libala ya kosala émission. Moi mulopo yambaki penyel local journaliste a posé ba question le karma existe côté ni. Nga monde na vande atadi ezala bilo musu tata popa benga anga. Saratika boma moto tiana se na lobaleka tata pona yoki na poko na sali live. Ma pexenga. Pour nous, on me dirige pas. Si koyo lo banini ke Sarah wana ayo kakate asala kaboye boyna boy non. Mwana wana penyel aza mwana mukete. Mulopo pa ko yebise tika tiana se so yim penyel aloba ka tenga na linka na loba. Awsala ngo. Et à la dossier, moi, où tu as des réseaux sociaux, excusez-moi. Ils ont dossier à Bassin Nzambi. Tant que vous avez un dossier à pasteur, na kota punati, na banda ngote. Le cas où on a appelé ça remplir na dossier, na banda ngote papa. Mubatu ba banda. Nga na uchaka maele nanga te na ucha maele nanga no analyse mais qui na vandeli pasteur moko pasteur oyo no salangote OK na pesi epé conseil pourquoi pas boluki bosani po bongisa à l'amiable aboyi ko yokelanga aki koleka place mususu on comprend donc mutu so azana décision na ye déjà ato pekisi a yo côté a changer ngote soit à changer que les capables battre mususu parce que mon patala qui na perdre audience na notoriété oyo ka po na PC conseil à boyi bon na sani na yambaye siko yo kanga na mon poka na tala ba commentaire les karma existent aboma di bala penyel quoi tangu penyel abana ya kufinga batu na media mulopo mutaza okota na munona là au moins c'était yemo mais pourquoi tout ça boye Oa boma libala tangu biso nyonso tu awa to harcela nana ketchup na fali pendant 6 mois. To sara malamu. Tout le bakota dit. To sara bien. Malamu te mabe makasi. Oui. Libala ne soy nana ketchup azaki murte. Libala penge kufa. Combien de mabala to bomi na réseaux sociaux? Pourquoi bolo baka le karma existe na molopo? Tous to sala banalise. Makamba grâce temo nani yango alobaka ke bandeko totika tosala bémission te totika grâce na mobali ne bavanda personne mutu to akina audio ya panjo balança ezaki mission yakini détruire non quand on balance les audios c'était pour détruire tant maman ba grâce à mi yo kaka se retrouver na comment wana le karma ezate kana tour abatu mususu ndeto oloba le karma existe non. Tant que vous avez bala batu bozo finga nga bozu mobile nanga sans cause bo finga ils appellent karmat si pourquoi moi mlo pas sali musala o biso tout sala makambo ana o moi mlo pas sala ina penyel tuna mutu ana soki penyel a contacta ki yo
na époque wana yamba yongo boya alinga comme c'est que privé na et alors a commis ma copine et alors totika okota ba makambo ya bato tosaka musala koloba que le karma existe pour na mulopo na moni yango inconcevable po makambo mulopo asala biso pnandi ba kolo na ngo tosala yango anytime c'est nous banzambe akopa ngo. Je crois que c'est le premier dossier que je passe dans les réseaux sociaux. Et puis à part wana ya sous na dossier soutien. Batubake au-delà tia au lobake, mon pour m'taboma liba la grâce, mais c'est faux, arrêtons ça s'il vous plaît. C'est à cause d'elle de liba la grâce et koufou. Non, c'est faux. Mutaboma liba la grâce c'est ça karachi comme mutapé sa matière. Ya kepando azalara na ona ye. Déjà grâce à comment il ko haïr mobile na ye parce que comment on a que mobalo abalio azalara déjà na pire ennemi na yo. Et comment compliqué ebi. Confiance et déjà. Comment ra Msubatindi Msuso yo zo ba vidéo, ozo comprendre. Bolingo comme idéal na kokoso. Et deuxième personne a boma liba la grâce batuka ko bazwara ba vidéo ya panzu. Vidéo panza sala kama e grâce c'est fini batindela ngo kiri na ye na bato musu bango bato babimisa vidéo wana nde ba buma liba la grâce ba audio bato bayambaka panzu na bémission nde ba buma liba la grâce bato bazosa pe bémission ba ofinga panzu bata panzu pe ba ofinga grâce, c'était comme ça. Moulo poté muta ayaka na réseaux sociaux a pesi matière allez bobo maliba la grâce. Asala ne peut koto émission quelque part soyons des réalistes. OK. Soyons des réalistes. Moulo posoka sala ke émission na poto ayaka ko répondre na mafinga o batu ba finga ki. Batu ba comment ko harceler moulo po yo muto boma liba la pegnel soit disant maman marraine encore pesa batu conseil te moulo pas que l'obligation de se défendre que ngaba na pesi ba conseil ti to lembi to zui même makasi ya kosalela eloko tel to sombeli tel to salela eboyi mais il va dire peut-être sa volonté ya Nzambe le destin. Donc, biso nyos tout participer na makambo ya na réseaux sociaux. So yi na nenga mabe to participer. So pe na nenga malam to participer kaka. Mais makambo e komeni mulopo eza eloko o mwasi moko te ako accepter yango. Lobaka kaka oza na problème moko to lingela mulopo te to asala o mabe oko boya même na ko pese raison. Mais na sujet oyo comment la place à mulopo c'est insupportable. Heureusement, Nzamba pesi mobile mususu. C'est pour ça que j'ai mobile mususu. Mais heureusement, Nzamba pesi mobile mususu. Mais molopo. Tout ça l'effort. Bato botala abiso. Olinga nga oui. Mais ko liuka. Okoma ko sumuka. Okende li felo. Pona ki fanatisme. C'est bien réfléchi. Tous on a besoin de fans. On a besoin de fans. Naza na plaisir qu'il y a nana ba oyanga neti ba président bébé ba meilleur fan du monde ba maman Nathalie mais maman Nathalie a kotali feloté pour na koza la fan à Sarah voilà. Donc maman Nathalie comme na niveau ya oboma mutu po za fan à Sarah maman Nathalie comme na niveau oboma libala mutu po za fan à Sarah maman Nathalie comme na niveau ya ko kangisa batu ndeto mona ba chiwawa ba salaka basangagea na buzoba na même ils sont prêts même pour na kobela makila pesa Sarah conseil sur azotengama Sarah boete vieza boy OK pesa nga ba idée a Sarah maman Sarah nazaki concept mona monet tout ça il a ngo edenga parce que za fan nanga maman Sarah na lingi na fin du mois on a contribué à tambon ya loyer andako c'est ça être fan maman Sarah namoni ba ofingo mingi mikolo beta karazongela na ba histoire vraie c'est ça cause la fan à Sarah ezate maman Sarah démarrer maman Sarah yo mona ba fan nga ba ngenda ofinga ba na commentaire ba finga te ponga na ba finga te cause la fan nga kondimo ko tali felo pona ngate zala fan à Sarah na positivité. So moni Sarah otenga mozongi sie na nzela. Ko ina benemi a Sarah ten okota li feloti.
ngana bango to mam to wela yo ebité. Le salut est individuel aussi. Le salut est individuel. Peut-être ngam na sala bango mabe, mais le koza fan nanga oyebi ke Sarah mta sala fi wana mabe, mais poza fan nanga oyina pena fi wana okoma pe capable ya osala pe fi wana mabe. Pourquoi? Pour l'année. Soyons des fans vrais. Koko tali felo pona mutu te. Kosumuka gratuitement te pour se pelisa mutu. On a besoin de vous les fans, mais dans le bon sens. Donc, ceux qui ont que batu na ba commentaire ba oloba les karma existent ngana ineka pona Peniel. Tu es qui chez Peniel? Surtout zone na normalité na histoire à Peniel. Peniel a jamais na raison. Voilà pourquoi yé mo rasenga communauté pardon. Arrêtons un peu. Ngata na linga mutute. Mais s'il faut na sala analyse na obi ke na kumisa mutu wana ta na linga kete na luba. Ouais. Tu fais d'abord ton travail et puis au on a pour na yo après. Ana rando na nga mais so na sala analyse na moni place wana ke azana raison no pese yango. Mais azana rando na nga. Parce que Moussala, je suis professionnel. Si vous êtes professionnel, reste professionnel. Parce que ata ennemi na osozo analyser sur dossier na ye. Soit ça na raison pesaye. Ko ça la attendre ezala ke pour que yo kanate na ba raison na e tout au bafouango. Non. Donc mixo za moi si comment non moi soit ka place wala mo no pazwa ki. Réaliser ce que le scénario n'est pas salé. Voilà. Dans ce moment, le parti là est mobile. Nga no tikate. Mom le posa bien. Nga sara no tikate. Tonga toki na na bon. Non mais moi selon Olga, moi mon peut atika quitter mais moi mon pour plutôt à mon akango une occasion parce que elle était déjà avec mobali mobo oye abano benga tonton or babana déjà ko bimana katanda ye Olga aza témoin azali na ba preuve o babana ko bimana mobali wana na ndako alors elle attendait que Izzy abimana na ndako po ezala lokola une façon ya ko se décharger ya ko se débarrasser pour Izzy déjà abano ko ma charge na CPI na CPI na capo na sukocha za na ba preuve. Voilà, on a besoin de preuves. Tout ça ba analyse ya buzo bate ngana ko accompagner chantage à mon tout ata pire ennemi na nga chantage je n'accompagnerai pas. Yaka la dossier avec de preuves. Tout ça là tadinga zora ba dossier mais pona bimisa on azora ta ko examiner na se formaka to na moni ke lokuta oyebi na pesi fi autant oyebi ka ebisa biso ke na ba pokwa na moto benga ya pia biso ba preuve na ba 12 heures na ayambate ti lelo ayambate j'ai vite compris que mission na Isaac a la chantage. Et puis dans ces audios ezoleka elle est claire au sambo en internet ensemble ça y est azana besoin ça la chantage parce que toyebi aibi communauté ata la internet aibi communauté na sonne fonctionner moi na communauté na sonne fonctionner mutu mo ko yapelela la muki yo sara yo nana ba audio na yo nana mutaka na ofinga i mobile na ngo sala ebo ebi ke batu ba ko accompagner nani mutu ana le na preuve te me ba ko accompagner ba net nganga accompagner niki wapi ba preuve chilelo. Voilà, mais Sarah aussi aujourd'hui des fois tokutana na mampoto zo maele so lelo ngai pona lobela sija mutu so eza na preuve te automatiquement nga mona balukelo po eza chantage. Olga Fouya na ba preuve ba audio ba kindumba ya nani en tout cas so yena ça la kinduma pona ba $20 ba $15 so ka yena ngota de monika ngamo Sarah na kovandela mulopo analyse banda tongo chitongo. Voilà, Sarah, mais aujourd'hui, tu vois pas Poto qui est déjà dans la émission Nabiso, tu vois pas que aussi Nani Olga cause a la raison parce que Mamoulo pour amoni peut-être déséquilibre et continue na foyer naie azanda kumoko na mobali naie de sous-souté lokola déjà ba yebaka yena Izzy vaut mieux azonge la mobali na yakala ki aluka ko bande la vie à zéro lokola bazana mwana yango akomi ko luka ko zonge la et
pour moi mon lopo déjà na mon mobile ils ne sont plus ensemble baza sous ndako moko c'est kali non mais ngana zo tuna question par rapport ya ba audio o ngana zo yoka you say kiss me why no c'est kiss you because I pose my question yeah heureusement tous allons ensemble non je peux être ensemble na yo mais ngana za na kati ya makambo wana te batadi ozala kati te mais heureusement tous allons ensemble na yo la question otuninga oyebi kenga pe na kina badoute yo pa kina badoute très bien déjà ndeko ya la fille ndeko ya Olga camarade ne tanga bengenga camarade ne wana tanga bengenga ebelo na ebisaki abinanga bisara moi mulopo na mobile ne libala ezate libala bakabwani yebisa ya sala direct na mobile na minute au Paul na France avant na koma wana na toujours sujet kotaki jour na mon époque na kamwe donc nzala yaki na ba maman YouTube azali na nzala ya matière moi benga singa bisara mulo Paul ngaleka live ngabia bon ok c'est une bonne chose na komelenga bi moi la mère on yo répondre moi moi si wana azastar yoza star yeza star te au foule te faut pesa no ba preuve il faut ça la émission les kanaba chaîne à monique baza neutre pour ngai mso ko kantanga na pour molopo mais yana audio mo molopo tindelenga Sarah ba peso ba preuve salela ngo émission c'est molopo qui m'a dit abisaro za na ba preuve nyonso onga na pied mais yebisa pe bango ba peso ba preuve pour ça nini pour ça la sco analyse costaud donc munopo audio na okosaki original yango on comprend alors ye mwana mwasi wana tanga lobi na nga bongo déjà la salle capture pour munopo benga nga appel vidéo na mobile ne zeika ba 3h awa kana plateau papa batala lay pongi na zui capture na tindele ngabi na soleil na bango lobi mambo ebisanga wana I non comprendre non lac 10 yeah non lac 10 non lac 10 yes na ebisi mambo ebisanga wana iza mutute yana makolo te oh bakabwani boy na boy lobi ba problème bazo linga na kuto te lobi susu na tiene preuve abi Sarah papa Paul aza en France na minicho dana benga na téléphone mususu nous aki allô chérie ça va mon amour tu dors pas on pas ebisete na uto si sambela na lingina lala ba moi bengi na caméra mon pas bi fait noir ngana lingina lala abi non je vais te voir avec l'anglais I mean I miss you baby I miss you I miss you yeah I read it yes you calling you baby baby I miss you I miss you so much yambanga no appel vidéo yambanga appel vidéo na mono ndo lali no pabi ayambi tanga yambi biso vandika nye to yo kanyoso mobala ebisi abi bono mono ndeni oza molili pesa mwinda na mono pendant que son nom était en plein cours bangi ku baba no kene sije baba na kota pena na kata yes coaching mams where is Trésor completed I calling is you and me is skimming is skimming no écouting your lisolo Paps is demanding I love you so much you is my baby is beauty bolingo is mulopa zokima mulopa ebisi makelele abisi abina na kura be boyo za la kuyo zotala sunga ndeni alobi makam professeur azoloba mama tika kana continuer to sola na biso mulopa kata ki mobile na par force mobile na linga ita ebisi mayo zolinga to solo la obi ke na tonga na ke musala la zola la 4-3 heures tita pamba
kata pardon papa ti mobali na kati Yeah. Intéressant duel. ozo comprendre tadi ye mulopo ndakata mobali na lena besoin basolola bakota na kati ya intimité na bango lokwa ya yeba ikop to sala moyen akota mobali ne ezate ozo comprendre et puis biso bato bapia biso confiance pour toi bata biso baté Voilà. so ezali bato musu banga ba enregistrer bazwi nyonso pour netinga oyo ondimandimi ondi batenga dia na sai la sentiment te so na oloba ngala omoni banda makamba niki tadi na kota moninga so na koti na likamo na olobilango c'est que est vrai. Voilà. Mais ça vrai te tadi na oyate. Très bien Sarah, tu commis déjà presque 40 minutes mais je voudrais dire un truc. Aujourd'hui, c'est souvent le mariage en Europe, en Amérique, en Asie. Les gens bazo kobala justement pour un sentiment pour chercher juste la sécurité sociale. Omoni ne cherchons pas pour faire mal aux autres pour na kozwa autonomie mon. Mais toi na ba audio. Nous avons des audios. Moi to chango ezate po to zela yaya. Tel que mobali au papa nabiso comme on est na Paul. Paul. Papa Paul. Innocent qu'il est. Mais vous voulez amener ces messieurs na kati ya dossier au pour no baby samute manaye. Est-ce que batu bayebi pour que baluka moyen bakabwana na maman au à l'occasion de rien. Est-ce que batu bayebi que Olga akenda au-delà ya otinde la Paul message. Oui. Et puis nani ayepse que place otindi message ezali téléphone ya mobali nanga ekomi toyoki pe biso mibale na ye. Eloko échanger zate. Donc Paul a dit que Isiaza papa mwana wana. Et puis c'est un homme conscient et puis responsable. Donc c'est ça, juste une façon de chercher. Oui, non, omoni ndekonanga Olga, moi personnellement ton frère, je suis pas contre toi. Mais au moins c'est que nous cherchons ezali ba preuve parce que biso tolobaki awana maman Sarah. Plus question de faire passer les chantages pour pour détruire le monde. Et tikala kolekate. C'est que nous demandons comme preuve et pas moi molopo azo chango na disposition na boye. Moi-même l'autre fois avec son homme sur vidéo, hier également avec son homme na téléphone. Donc ce qui veut dire que bazana bango na problème te makamo nyonso ezali no is no sense. Yeah. It's no sense is no coating. Yeah. No coating, no sense. Yeah. No sense. No this. No this. No like this. Yes. No this sense. No this sense. No sense. Yeah. No lack. Oui, Sarah, je n'ai qui réfléchir les sources. Et puis, dans tout ça, lorsque nous connaissons Olga, Azo soit le devant, son homme est où? Son mari est où? Où est le rôle d'un homme? Et puis, il paraît que tu es là, mais ta femme a eu le téléphone pour commencer à insulter moi sur Yobotana Yemwana. Et puis, faire passer des audios comme ça, mambo belé. Rôle ya mobile ezalaka nini? Rôle ya mobile na couple ezala nini? Kaka lokola ba pesa moi si pouvoir na poto, vous oubliez même ba origine na bino que vous êtes des africaines ba maman. Et précisément vous êtes des congolaises. Yo kutoke musika mais ici yo yebisa moi si na ko yo mtokomela mom lopo. Lo bale vérité. Akataka donc hémorragie ou quand hémorragie parce que so makambo ezo continuer moi je vais balancer les preuves. Yo mutokomela ki mulopo otunye marama mwana c'était toi. Et puis même ces audios qui se trouvent de l'autre côté pour demander pardon. Ceux qui parce que combien on a anglais? Yeah. Bon, easy, au combien on a anglais? Mais moi je biso totan en anglais. Ah ouais 2022 et les gars, on lit tout. T'es na sali de 2023. Yeah, mais no give me the brochure, yeah. Non, après cette émission, tout ça l'émission moi pour nako yebisa batu ba s'attendre 2023. OK. Voilà, donc c'est ça, mais sincèrement Sarah ça fait trop mal. Ba chantage oyo ezo sala moi trop. Aussi pendant que vous êtes en colère, mes frères et sœurs, posez votre décision té.
parce que nasi akanda okozwa décision pekisa mwasi na yo olukaki mulopo et puis alukaki non seulement mulopo azali na besoin amona mwana et puis il est passé par son ami Izzy est passé par son ami non la kiss non la kiss no sitting combo I sitting no sitting combo is bombing is matière no sitting combo to ana combo ya mutu o Izzy akende ko contacter et puis na combo ya mutu o bazoloba ke bapesa mbongo epa ya mutu batinda mbongo na combo ya mutu wana po koma epa ya mwa mulopo on a tout le preuve donc ngana ozela kaka Olga poto sa musala bien atapa na bisote so moni bisote abata mulopo les kata pa batu mususu sala émission pesa bango ba preuve et puis masara biso pe toi bato ya mwa mulopo te biso to ngande bato ya vérité la sens nini ke mususu ya linga ito accompagner audio nae tout ça la mulo partiellement. Non, nous ne ferons pas ce genre de choses. Il faut accompagner par audio na ba preuve na yo. Si vous avez des preuves on accompagne. C'est ça, on va accompagner ça parce que mutu so azana preuve na na maboko nzambara na sima na yo. Et puis là, on nous amène toute une histoire ya famille hérésie. Na ba kombo ya famille mobimba. Na nationalité. Moi ban. Moi ban. Est-ce que tu vas bien? Mais est-ce que oyebi ke ndeko ya mwasi Olga cherche à mettre Izzy en danger? Est-ce que boyebi nationalité Izzy azanani? Bandeko balandi awa nde tozo kosuka. Izzy il faut ebisa mwasi na vérité yenda lukaki mulopo. Azali na besoin mona mwana. Ba audio ezali mulopo ebisi biye alobi na ye ngai na mobali na nga toyokana ki mwana so akokisi 18 ans tokolakisa yo ye. Voilà. Paul bayokana ki na mulopo fo balakisa mwana vrai papa biologique. C'est ça. Ayebisi pe Izzy bongo Izzy pa bien pour mais ezate na mona ta mwana basola ki appel vidéo. Et c'est Izzy qui a demandé de voir l'enfant et non mon pote lingala ça Izzy mwana non mobali no mutayaki koluka mwana na ye. Agitement ya lorsqu'elle s'agite comme ça à la fin elle s'attend à quoi? Culpabilité. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Bah maman, soyons vraiment de maman parce que c'est vous qui donnez la vie. Vous donnez la vie. Mais après un temps on a commis comme on a le cola. Na évité la modernisation, émancipation, l'autonomisation, moi si donc à comment nango nde et comme kobungi ça ba vraie valeur ya moi si ou quoi. Moi ça me dérange puis ça me choque à la fin. C'est toujours basi. Okoyoka moi si oyo ke abima na mobali ya gingani na mobali ya ndako azalaka na ye azalaka ressources mais botonda kate ou bien ndenge nini. Vous cherchez quoi? Ça fait trop mal. Lobe koleka lelo émission d'ambition et Soukia so Jésus-Christ a été. Vous me verrez encore demain avec Maman Sarah. Donc ça la bino ba analyse au bolinga mingi. Allez, Brian, Kata.